MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, ezali ngai wabino, les troubles qui troublent. Na ocha satana mulunge, nkolo bombanga kaka sinote. Baoli angai. Heureusement Nzambaza. Heureusement Yesu akufa. Sinote, ndenga switch off. Les amis, bon, nana mingi rolobate, na pena ba justification au salate, je crois na lobaki assez, na lobaki yango. Na lobi assez na dossier mambo mama Micheline, na mambo besoin na bandela ba mambo te bandaki boye na si na lobi bat balandi ba vidéo. Ce qui est vrai. Bato balinganga te ba olinganga te. Ba olinganga te. Mais bato balinganga ba olinganga. Bato balinganga te ba comprendre te ba olinga pe ko comprendre te. Ba ko pesa nga pe raison te ata sona nango. Mais bato yo balinganga na sepel na bandingo nyonso ba benginga po batunanga la grande dame boweli nini to pe qu'est-ce qui se passe. Merci à vous. Mikolo nanga il y a des hommes de Dieu. Mais bato balinganga te baim balamo ko attaquer nga parce que balane maman Micheline. Ba vidéo na ngut balinga balandite. Mais ce sont des proches, des très proches même. Vidéo na nga landite, explication na nga yokite. Atuni pata ko tuna te baninga bayata mama tala na moni maman Micheline nini eleki. Mais parce que ba pia ki esango tala mambo maman Micheline alobi. To petala marambo. Ne grande la masali. Malamoko bayo taxé be finga. Bamsuna répondre bango te. Bamsuna bloquer bango. Bandeko bazui quand même courage à retourner na meki ko expliquer bango et bolimbisi ba comprendre. Alors ba pesinga conseil, ba pesinga grande dame. Tiens c'est vrai quand on lobi ke yo oyaki na yo côté ya ndenge ko sala ba contenu na yo. Ndenge zui tournir à polémique bima na dossier yango. Ata so ba sali ba sur le droit de réponse, c'est ceux qui banni ba vidéo ne répond plus, ne dit plus rien, continue na yo nanzela na yo. Na yo kibino. Et merci pour le conseil. Mais na pe mutu. Donc ba pasteur obo solana maman Micheline oboyebi. Bobenga ye na mobile na bo pisa ba un conseil. Ba mikolo ba se respecter. Parce que so ba se respecter te to baluka na poto to baluka na salité to baluka na niei bolimbisi na loba na bona loba ba terme mususu ya malamu te ba pagano baloba to ko lalana na yokande ko mo alobi so sakani na nga oye na ye ochena che to kolala na soki bazemi to kochana na bona koma kuna bande ko bolimbisa ngai ma Micheline na robotanga na mbula na kozala mwana ya liboso te me ya suka ya mobile ya mama Micheline par rapport à l'âge, OK? Bota message tato a komelinga mobile ya mama Micheline s'il vous plaît mobile ya mama Micheline bota message tato mukolo a komelinga. Donc bobenda bango bobenga bango bobenda bango matoi bopekisa bango ngape na botama na mama na tata. Voilà. Donc na yeka na pesa bino sango et boye ba mambo zoleka et bobenga tata na mukolo na mama na mukolo bopisa bango batika bilo ba osala parce que botikali komona ngate na finga mama Micheline. Na tikali ko finga ete na ko finge pete na éducation nga na nango. Nga na joie.
ezali mpona kozala chrétienne te nafingaka te e soki kutu ye nafingi te combien mobali na ye nayebi mobali ya mama Micheline te apart na baimage natikali komentionne mobali ya mama Micheline te na batémoignage to mpe na émission na nga bavideo na nga na ya kosala mais bokama mutata oyo akomi. C'est moi le mari à Madame Chabani que tu es en train de vilipender avec des mensonges. Je suis au Canada, à Ottawa. Je t'aurai Madame Ndundu. Wana tata na beninga Ndundu. Mbala mama Micheline a beninga Ndundu. Je t'aurai Madame Ndundu. Ah oui, je t'aurai, voilà, je t'aurai. Madame Ndundu, continue toujours à faire ton sapeur-pompier. Avant, je te croyais être une bonne femme. Malheureusement, je comprends que tu n'es qu'une diablesse. Voilà, mon bala maman Micheline a béni une diablesse. Tala, hein? Bakino bolubara, tala, hein? Oublie de penser pouvoir soutirer de l'argent auprès de mon couple. Oh, oh, ah bon? Mais c'est vous qui m'apprenez ça. Malade mental. Voilà mobile maman Micheline a finginga. Mobile maman Micheline a finginga. Malade mental. Je te promets de te consigner à la justice. Tu seras surprise bientôt pour tes mensonges profanes. À bon attendeur, Sali. Vous n'en avez pas hein? Ah, Danono. Nazalata, petite soeur Danono. Nazwa okaka, natinda na forward, na transféré Danono. Je comprends pourquoi. Msusu batata moko tata moko ayaki na ndako na couple na ye et pas na biso na za mwana moke parce que koko na nga mbalo abota papa na nga za ala papa mokambi na catholique ba papa musungi o ba kengela ba quartier couple na bazana matata mobala silike makasi koko na biso tali ya tunie obi pourquoi mobala za na lokoyo papa na otalika ABC moi c'est ça nango te mais mobala zala nango gaz ABC mela soyi tata na meli encore za ina wa munene boro penze matibo ki ekiti ABC c'est ça moi si so ameli soyi eloko emona na teza la répéter ekita mbala moko pas mobali o emataka nano après ekiti abi ça s'appelle la maîtrise de soi abi mobali soyi likambo à digérer en maîtriser en avant réagir à Zouakatan. Et un homme qui se comporte en femme, je comprends pourquoi moi je suis un bétail. Ah, de vrai, non, quoi ça t'es, non, quoi ça t'es. Bah, tu vas bien ma solo, bah, ça va bien témoin, il y a couple maman Micheline. Maman Micheline a béta mon balné. Non, quoi ça t'es. Et puis t'attends à zoner quelques années passées, ouais. À qui m'a kino kota ne mabala na ko bota bota na hier ba voisin na bango ba beta masolo na bango bazaki ko ka bango bazaki so ba bandi bitumba bangala te etumba na ngwaka uka pende ba kiki uka mama Micheline na niki père coup de tête comme nino na sakata ni una so ba ba opeksa mama tika père pe moka opesa nga susuronde moko na ye. Je vous dis vrai hein. Non, ça va blague. Ton quartier n'a pas bon. Je comprends pourquoi moi c'est bétagué. Un homme ne se comporte pas comme ça. Ils ont l'accès à aller l'nanda qui ont mère à bétagué. Non, mais Chéline, bon, le bar a pour y avoir un aké. Auto peut s'abattre, moi je n'ai pas longtemps, ça y tourne en Europe. A bêti les solo n'enga cola. A nous bétagué. Et ya zaï nanda ko so abundi fo makile tangazo ki ça. A yo ka eba mamno le baiser solo. Bah moi il y a pas longtemps auto peut sango. Yango beta rapero ba basi mususu mibali musunza mapera biso za pona wedike biso mais papa zo changer te mais vous avez vu hein na tangeli bino
na éducation nanga na finga te. Donc so na sali vidéo ezaka pona ya loba na baike basala nzambe surtout o bolandanga bo benga mama Micheline na mobile na ibo pekisa bango. Bo pekisa bango. Bo pekisa bango. Merci. Et salut la famille, certains vous allez très bien. Et moi je vais bien par la grâce de Dieu. Car on est à côté de Sabino par rapport à la réalité, il y a fait social et pour nako pesa baike na LP bososoli par rapport à la vie, comment qu'on se situe. Et na monaki vidéo ou na Facebook, je crois c'était hier, hein? Na TikTok ape ba to ba mentionner nga ba taguer ngai. Lisolo ya mape a passé. O azobeta lisolo azali, je crois tante, il y a les petits garçons que vous voyez. Moi na 1 an, bébé qui toko ya mobile, moi no akufi. Il est en forme et en bonne santé. Habilité, bel et bien vivant, mazaki bien normal, ninyeleki. Moi na oyo, c'est l'autre tante na ndenga expliqué. Ba utaki kokota na lopango ya sika. Ça faisait à peine 1 mois. Et il s'avérait que maman a katié ma belle. A koksi inane a katié ma belle. Voisine na lopango a kopesa maman toli en disant que au monde non kati mwana mabele. Tongola elinyo kwa mubesu. Tout à l'ignorant mubesu tongola yango. Po ipese nzoto makasi nga na sala yango na bana na nga. Prodige, I'm recording. Nga na sala yango na bana na ngai. Po na bazala nzoto makasi. Maman pe ayoki conseil. Azui aluki l'ignorant mubesu. Ce que j'ai trouvé bizarre, je sais pas parce que il y a ebinenge tout à l'ignorant côté na yebite. To azui linyoko yango apesi pa mutu oyo ayebisaki il faut atumula mwana mama ok linyoko yango yo tutela ngai salela ngai mama atuti linyoko kakate atuti kakate azui yango atie na pompe donc c'est-à-dire certainement atchaki na mai parce que linyoko ekota na pompe te atchaki mai nde basalaka akotie asali mélange atie na pompe motune ezali kaka mai ya linyoko ya pamba. Parce que na habité so ba minganga bazali awa bato bana connaissance so ki boko sunga biso linyoko za toxique et ko boma peto pe ko za la danger boye je sais pas parce que to tungola mai so to tungola to tungola mai na yebite mais je doute mai kaka save ya linyoko to peji ya linyoko basangisi na mai batungoli mwana ekosala dégâts na ebité. Donc on a besoin ba minganga to pe ba connaisseur. Si vous pouvez écrire sur les commentaires comme ça bandeko bazwa pe mayele ko sunga bandeko mama na zui pompe apesi mokolo mwana ndeko mwasi azui pompe azui mwana ndenge basalaka achubi mwana maya linyoko to patungoli tango kaka piriger mwana pan tanka mai wane koti na nzoto mwana bandeko mwana miso baluki abandi ko convulser do mwana bandi okangama tango mama moni a paniqué la dame oyo asalaki solution ko tokisa manioko soki ya ko tuta pardon prodige na obeta yo mama oh god sorry mama o tutaki linyoko aebisi ndeko mwasi ko paniquer te et ça la rende ngwana allez-y comprendre mwana miso baluki azo convulser mais azo lobana ke komitungisa te ça la bongo so tungoli mwana et ça la kande ngwana mama yopangu azali na kati ya ndaku ayoki makelele ya bien ta bimimbangu libanda tango aya kuti bango mais bino bomona te ke mwana azo kangama. C'est comme ça ba luka ba wele la mwana po ba kene na hôpital bandeko mwana kufi mama lopango ayebisi non il faut kanisa mama we
le tamba policier bayaka la dame oyo ya munganga alakisa ye mama na ke batungula mwana linyoko asi akangisa ki biloko nyonso andako abimaki do na mituna yango la police esale combien de temps poya to pe batongo bakina ko benga la police basale combien de temps po mama na parvenir ko kangisa biloko andako yango ezaki ndenge au fait je sais pas mais balobi ke c'est le temps à moi expliquer le temps bila yaka asi amikangila kangisa ki bisaka akimi bande ko mwana kufi a ozonga sote mwana ya 1 an 9 mois okumbizemi oboti mwana bani kokola 1 mois 2 mois 3 mois omelisi libele ti inano kati libele habité hein que Dieu nous aide. Alors pourquoi na robeta lisolo na robeta lisolo pona kebisa bandeko oyo bozalaka bilanda na biyoka yoka surtout na réseaux sociaux na lobana batu mikolo nyonso sur les réseaux sociaux il y a des sorciers na vrai sens du mot azoyebi sebino astuce to pazolo banamino bosala likambo to pe loko consciemment yebi ke loko wana ekoya ko nuire ba vie ya bato et ya osango na tina parce que za agent azui mission ya koya ko boma bato bandeko une fois nakutana na vidéo mo na YouTube ndeko ngope na yebi en tout cas so akutana na vidéo o alimbisa ngai kaka ba docteur ya balabala ba congolais ba yebi nyonso ba nyonso logo yo la dernière fois na yebisa yebino ke congolais ko sala ako défendre thèse na domaine wa kende la classe té lo côté abimi na distinction tozana minganga na communauté oyo nsembera ngai tozana ba laborantin moko ya kosakana te oyo akenda classe té ndeko mobali asali vidéo pour le banabatuke qui si attention ya kosakana te donc soza na attention au saleli astuce oyo yo kaka sous tension te na vie na yo nini lia pomme de terre ya mobesu pomme de terre mbao to bengaka mbala ya poto lia ngo ya mobesu et pour je expliquer lia atami balé 2 fois na mokolo to 3 fois bandeko pomme de terre ya mobesu ekoboma mutu oyokana nde et il insistait tellement na benga yango ngape mutu atemengam ses frères mamni yango zoloba et puis alobi ke ezala mutu aussi aliaki abiki nango ngape c'est papa nalobi na ye sala expérience ke na ko meka kolia pomme de terre on aliaka pomme ngape c'est papa pomme de terre ya mobesu ole pe normal et quoi ça va palpitation en fait c'est ça bato babiyoka yoka bisala sala oyoka astuce okimima onge ko sala tala boko kufa boko créer ba maladie na nzoto boko créer ba poison na banzoto likola bilanda na biyoka yoka na réseaux sociaux bana basi combien ba baby likola bibaka baka il a mis dans la TikTok sika il y a un compte munene mais tellement moi concentré na makambo kayu na mona acha na mwasi papa mo abenga abisi ndeko na landaka yo s'il te plaît lobela mambo baka abi mwasi na nga obi mamai na minute oyo to tamboli na ba hôpital solution zozo mate jeune fille likola bibaka baka akomelengelo la ngulu ya kapela na omituna na yebite yo mutu nzamba sala olingoko magulu ola poulet mayo je ne sais pas en fait na comprendre le phénomène wana te comment expliquer oboti bana 5 6 4 3 2 bana on peut tala mitu menene neto ya ngaya mais ozana poso zonga vierge obaka ozonga vierge mokili liboma ya solo mokili liboma moko mususu akenda ko baka soki biloko nini bayebisaki ifo tcha na congélateur et quand maman li la pra baka tant papa ko ya feti donc ba ko matana lola bandeko akenda ko baka e abongami père ayabo mukolo wana obala ibselbi yaya elo ndina weleki heureusement bolingo za basé na confiance batu balingana ninga solo bazali tala so za mbala mi comprendre ebite mukolo wana so ngeza nene ni anga ibsete c'est que yo ozu mutu mo libanda ko motungulo libulu manzengelo wapi
Mobala comprendre ta lobi mais non. Oh makamususu, qu'est-ce qui s'est passé? A kosa bara mobala lobane soki nini abibande konanga banana na lapa ba jaro bako na lingango sute. Yaya video komi na suka. Oyoki sango ya kisi ya iloko songolo consulter munganga. Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe kwa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.